le président. Communiqué numéro 015 par UDPS, par PP, par SG, par AKT, par 025. Présidence, il y a Union pour la démocratie et le progrès social par UDPS Tshisekedi. Et Yokaki Sango Yaliwa Yandekunabiso Kabase Lewa Mpanga Moko Yabiso ya parti na mokolo ya le 6 juin 2025 na liberté industrielle na poids lourd kuna na rai Mosika na siège na biso ya parti oyo ezali na liberté présidentielle. UDPS par Tshisekedi ezali kotelemela penza makasi bandeko oyo basali makambo ya motindo oyo pe basengi na ba autorité oyo basambisaka ete balekana na lombangu na kosala ba enquête ya makasi po ete bandeko oyo basali makambo oyo bakende kofuta mbela na mabe oyo bango basali. UDPS Tshisekedi ezali kosenga na bakombata pe na bakombata balekana kofanda na attitude ya matanga po ete kombata na biso oyo atiki biso na makondition moko ya pasi koleka. Présidence ya UDPS Tshisekedi ezali kopesa bakondoléance na libota ya ndeko na biso Moei wa Mpanga pe lisusu na bandeko nyonso oyo bazali nzinga na ye. Tika ete molimo na ye epema na kinya. Communiqué Maé et Salemi le 7 juin 2025, moto a signé na mokoloto ezali Augustin Kabuya Chilumba oyo azali kosala intérim ya UDPS Tshisekedi. Merci.